En tout cas, Fachi Béton, il faut passer l'effort. L'obara toujours dans Fachi Béton, il faut passer l'effort pour quitter sa vie, moyen de vie à Batunakin. Bandako comme tellement cher, tellement cher. Bandeko bazolela, banakin ça bazolela. L'autre n'a pas été zali au moins. Ah, t'as la partie pas été zali. Bandako t'as le quartier aux zali. Mais Bandako au moins ndako aboye muto asoka zo futela. Azo futa par exemple 3000 ou bien azo futa 2000 2000 et quelques 3000. Nazo c'est exemple. Zo monde pona nini? Azo kene musala. Azo jota msumbong nebele ou bien azana bakopo mususu azo sala. C'est ça la vie. Et batu bazo meka revivre. Mais siko babiso wana bamboka ngo ya babiso sans cop. Cop ya la raté. Cop ezate. Donc batu bazo ko nyokwama bozo futisa na bakinsa sa bandaka ba $500, ba $600. Bozo miboma. Batu ba vivre ndenge. Batu ba vivre ndenge. Oyebi yango ba stratégie ba mike Fati fallait ba banda ko sala na gouvernement na ye pour ba meka ko alléger vie ya batu. Tala quartier kitoko to faut pas batu ofana. Ah na yo tala ndeko moba tala. Mona batu na tongo boye batu bakeke misala mboka ezo fonctionner batu bazate batu bakeke misala c'est bien. Et soka azumbongo azana facilité ko futa ndako. Mais bino misala ezate. Misala ezate mais boche bandako ezala ba $1000 na yoki batu bazo futa na ville. Bazo futa ba $1000 ya palais. Mais wana eze bozo boma peuple congolais. Bobongisa. Bota womo na quartier. Dans la quartier propriété ya quartier kaka. Womo na propriété. Na ba palais tout omona bazana ba kene oyo. Ba kene oyo pa ibachaka poubelle. Donc même na kati ya palais na kati ya ndako ba sachet ya li. Omona par exemple à Zomon poubelle yango wana mais poubelle po obwaka matiti bongo te faut eza na kati ya sachet bino boyebaka biloko wana te nyonso wana baloba soki bayebisi bino bon biso toolakisa po tofo bamesana na kati ya masolo wana comprendre d'accord à suivre.